FC Gola. Bobeta FC Gola. Malgré le Bobeta. Omoni sikoka. Malgré Bobeta imbula na suka. Obi ke na comprendre on sikoka makta bopena za mutabu zoba ya kosakana te. Nzambe. Papa mbula beta ki. Nzambe mutabeta mbula. Mutakosa ko beta mbula faut silikele. Ouah. Ça y est la famille. Marc Tabou. Pourquoi bien bolinga ba confusion trop? Oui, jusqu'à présent ningo uzalaka wana. Vous avez une confusion moko ko tsana mambitali yu arena ya faire. Jusqu'à présent bato ba explication normale. Mais entre yo na faire, mutabana likanisi, mutabana lisolo wana na ba émission za kiyo. Donc tu étais mieux placé donc expliquer bato vraie raison. Oui, ça va bato que nos vraies raisons za ki mambitala ki ba billet. Mais jusqu'à présent, on a procédé remboursement et billet depuis décembre, depuis le 5 décembre 2024, tout ça en février 2025, ça va faire remboursement et billet. Donc on mérite quand on papier qu'on a bien est-ce que c'est nécessaire ou bien c'est obligé? Il ne faut pas la faut pas que concert à Grand Paris. Tu peux sur place on a les baza actuel na wenge musique à maison mère depuis bango ba kenda wenge musique à maison mère kufaka que nous temps ba ko organiser finalement faut benga bato kala kala. Maintenant c'est quoi l'importance à bato ba biti générer que na bango ya tous ces bé ici bas. Il n'y a pas de chanteur. Il faut que ba héritier ba il faut que ba sel au bani ko ke ba polémique non tout moni bill mais poni tout moni sel oté. Est-ce que c'est important? C'est obligé même. Vous avez une question que vous avez vos poignets. Tout le monde projet baillé, ça fait autant d'années que vous avez un poteau, vous avez un concert à Paris. C'est quoi? Et ça, quand nécessaire d'héritier, de faire. Qu'est-ce qui empêche c'est l'opéra organisé venir à bien ça? Tout on a badjani, on a basé la canine. Beaucoup la bango, on a beaucoup la banana bango. Bango basé la bateau mutu barata, vélo, papa boti bana, mais bana bakoli, boti lisu bana mususu, mais à du charge à banana, na bakoko nae. Baza ba bili wana baza ba jani wana baza ba koli mais basa ilo monter donc mais moi aussi pas dépendre de ce que fait et chez Wera bala tana moi état d'esprit quoi ba faire ba état d'esprit ba héritier depuis que nene maison mère depuis à longwa na ba fabrigas depuis ba longwa baza na poste que non vient couper sur moi pour des coups de pousser au moins héritier moi ici vraiment président ça Wera na ba événement na ba ndenge moi oui mais fabrigas na faire na pesa ba force. Est-ce que balé la rale la robe bassin na geno ba ko zele mo ba ko telo geno tuna question na pote ba processus ndenge ni ezaka bassesse na ba plateau na bini tala bagoloa entre papa abotio na papa kulutu so ba ebisi opona nani le choix est clair faire gola robeta le 15 février na Abidjan Côte d'Ivoire car le même le 15 wana vient biso le roi de la forêt a robeta na arena Grand Paris. Soboye bisanga tabino moro biso siko tanke bagola ba vrai bagoloa toza focaliser côté nini da yangiama oza vena biso mais le 15 wana tocha misu na biso matoi na biso kaka na Côte d'Ivoire tolanda concert à l'EPA de Ferregola soto sisi maramba fere nde totalio tant ba sarabino ke ba mise belé ya wenge bana wenge ba finga à l'EPA de Ferregola nagi mutema mabe na haine batuloba ba bill ba jan bobetana l'EPA de Ferregola mais faire agoma patron millionnaire a mema ba mission na poto bakenda ba États-Unis ba Europe ba zongara mais bio bill wera memi o poto tani ngozo sepela ozo rata sonité mais tango bolega na TV na ba raté nini sala rabino boya bo bungela mokonza mboka neti bozara niveau moko marambo wera sali bill et pas faire à gogo salarango jamais et puis faire pour mon de faire à ba niveau ya ba tuloko la ba binoté ba salo wana ba arena Grand Paris wana les pas de sora zwanga rototo lango 2 ou 3 jours sold out tonier le roi de la forêt te wana fait na biso mais na minute so marambeza pas les pas de faire égola. Hello la famille, c'est votre danseuse internationale Vanessa Bafossette, autrement dit Valverde au milieu du terrain. C'est juste pour vous signaler que nous sommes déjà là en Côte d'Ivoire avec toute l'équipe complète. Donc voilà, nous sommes là, jet set au grand complet.
les mélomanes de la bonne musique, les fanatiques du Papa Hervé, les fanatiques de Jésus de Nyons, les fanatiques des JT, sans oublier les fanatiques de Vanessa Bafosset. Je vous invite ce week-end 15 à l'hôtel Côte d'Ivoire. Donc on se retrouve là-bas, on va chanter, on va danser. Hein, le mélomane de la bonne musique, je vous invite ce week-end. Venez écouter de la bonne musique. Venez danser, venez célébrer. Je vous assure qu'on va passer une très bonne soirée avec vous. Donc voilà, l'équipe complète est déjà là sur place avec vous. Nous sommes déjà là en Côte d'Ivoire. Voilà, là je suis à l'hôtel, je suis en train de... Donc, je vous invite. On se retrouve ce week-end 15 à l'hôtel Côte d'Ivoire. Donc à l'hôtel Ivoire, voilà. On se retrouve là-bas à l'hôtel Ivoire ensemble avec vous. Donc voilà. Bisous, bye. Je vous aime beaucoup. Soki to lobi bolobaka o biso toza bato mafinga bagolo barespectaka bato te bayebaka bato te bafingaka kaka si bomoni yango wana ti ndenge bato na bino bayotumbolaka bato oinvite moto lokola kakolo aza chef d'orchestre mpe wera sono na wingeli muzika maison merelo eza wera sono aya koparticipe na album ya dynastie bayemba nzembo wana fere bayemba nzembo wana fere balimbonda bayemba nzembo wana nzembo wana mpe na koyimba parole nango ezali na kati na ngai na koyimbela bino moto ambongo soki bayemba rythme lokwa ya bafranco ayembango moto ambongo na moto liboma ata kiti ya ebonga ezalaka ta donc lopango ata ezangi kiti ma ezalaka toujours na ebonga komilakisa to mimonisaki oza moto anani eza buzuba ya pamba mort subite fera ayemba lokwa bato franco wana ayiloba badage ebele na kati lokwa bafranco eza nzembo oyo pape kakolo atia na album ya dynastie mais boyoka jamais pape kakolo atia bapolémique aleka na batv banakoloba n'importe quoi kii na festival babeti festival ya bien lelo komi ono bango babetisa mbula or tomoni bien wera so na pamela journée ezalaki bien avaka wera so na ya mbula wera so na ndima mpola na mbula mais yo Charles Tabu papa na yo koka honore baivre na ye te or moto banda kosunga bino baivre papa na ezonga lelo ezalaki fere grâce à Pikas Mbayabo mais lelo yo bandi kotakini susu fere donc bato ofanaka na yo kaka obandi koluka buzoba likoka fere koluka buzoba na komba biso bagolwa mpo ndenge chaîne ya youtube na yo ezotalema te okomi kandaka ndako moluka wapi omidimbela wapi ozongela bato yango bandi sudi kolwa fere biso 2025 oyo toza makambo ya systeme ya kibondoki na bonzambe tokoloka yo tosala mpe kibonzambe likolo na yo tokoloka yo chaîne youtube na yo limwi mpe mpo ya bino komikino so boleki na bachaîne youtube na bino kuna eza koswisa biso bagolo ya motema eza bofingaka fere mpo sisa biso motema totalaka bino toluka totala baexclusivité ba video na bino mais biso toza kuna te tosi tochange stratégie oyeli fere mbala moko tokosala bavideo tokozwa semaine mobimba tokorecadre yo na famille na yo papa na yemba bamiziki ebele babutu bakoma barevile kwa papa na bino eza bamindele mais bino moko boza mais capable oza na chaîne ya télévision ta semaine otia ta mokolo moko te na moi olobelaka papa na otaboli mais oza chaque jour kombo afere na mbanga na yo olia balara afere boiti olia lara fali boiti mais siko moto monaka ya kotiela ye polémique kilo beze eza na internet mpona ye nde fere mais bino ofanaka boluka bato matumoli papa bato afanaka na ekimi alobaka te bafanatike ya bato bafanaka na bango balobaka te baotalamaka na bango na mosika tozwa na baconcert biso tobeta samedi oyo na Abidjan mais bozwa kotumbola biso soki tolobi no bagolwa bamutema mabe bamisele kofinga bino na barogaroga ti bino barogaroga bandenge moko bofanaka na tv ka même plateau na yo bino barogaroga bandi makambo lokona biso bagolwa oyo biso tobino mutuna eza pasteke yo mpo bandi biso monoko monene yo monoko monene lokwa nzoko nani ngubu zolo kutuna koloba te alors c'est respecté to respecter la famille na yo respecter pi biso so olingi to démarrer père no kufa na yo to ko démarrer na ndenge ya osakana te
po bino bolingi polémique trop famille boza soki 80 na famille boza capable de promotion ba leki no ba Youssoufa boza capable de ba promotion ba leki no ba Peggy Tabo boza capable de ba promotion ba ndeko no ba Charles Tabo mais moto moni kaka campagne de stabilisation za ka faire po iba na internet fo finga ka faire émission soso yambi mutu oyaka na sujet moko po sisa mutu na mutema alobama be contre faire mais moto asali soki 3 ans yango alobaka na télévision te alekaka na ba radio te aleka na ba télévision te aleka na émission te mais bino posa bino za kaka bongboluta faire aussi c'est faire mutema aya koloba non bokola c'est-à-dire que âge bosala pe âge biso ba jeune ba trentaine oyo le tokoza ba tutulu ba polémique on a poto yebana mais bino za ba famille kombo kaka yo olati kombo pona za star za quelle légende de musique mais aux autres déshonoré kombo tabule donc bana tabule nyonso moto na buzoba azana ki imbécilité azana ki crétin de marketable c'est-à-dire que ozana pa makamoko sala kana télévision loka siki moto za mayiri moto amali te vrai zoba ka ndenge vina ngaka kola lobi ndenge beau-frère ngaka kola lobi oza vrai zoba moto ofanaka ane mobimba polémique na polémique liko ba artiste surtout faire nde mona sujet donc ya moquerie na yo faire gora sujet ya moquerie na bino bola muki da tongo bo bandi ko se moquerie na ndenge olingi bo finga ye mabe bo dénigrer ba parents na ye mabe bo dénigrer ba ndeko na ye mabe biso ba fanatique na ye bo dénigrer biso ndenge bolingi c'est comme si biso ne toko sala ba chaîne na télévision te pour dénigrer bino c'est comme si biso ne peut toko na télévision te toloba mais to ibisi bino ki 2025 oyo toko épargner mutu te ndenge fere mo kaba na sengo épargner nga nazala sauvé nazana ngai no samowe fote na ngai te ya l'amour toko épargner bino te au démarrer fere biso peut au démarrer yo suka makambo wana 2025 to tikela bino sutante pas de ta mort